bambrier combat nanga yuri osa de randete oh abete KO boye belé aza KO na deuxième round mais déjà zo loba de akete akwe ya bobe ngasko na pardon na kisuki obete KO ba mura box box eza TikTok te très bien ba jouer azo sa na TikTok wana na bale ala sokia na ba comédien na donc box ya TikTok te box ya maka mususu journal to la poésie place amabe mais bitumbe za biso mbale donc box ya théâtre te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli merci koyo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso pomo ya kolobeza te mingi ya kolobeza te. Voilà. Bonjour, bonsoir, la balade sur Yabiso Podcast TV. C'est moi, votre humble servante, El Mara de la presse. Moi, ça me pousse, moi, c'est ma Kike Belé. Autrement dit, la plus cool de la presse. Pas me pousse la presse à la gare, moi, encore. N'a pas jamais comme une émission, on s'en a remercié mon boss, Ronnie Boss Live. Pourquoi pas remercier Yannick et Malunda, Mawan, Amona Sou, Nassima caméraman, Nabiso Yangouya, bon en Angleterre, na combat checking, donc Bambote Belé. Na pesi Bambote Belé, na Josué Mbungu, Babi moi en balo, avant filmer, à terre en poudre, donc. Moi mukela bangenge nae na pesi bambote na boni na biso nyoso ya biso Podcast TV car ane na bisa bino El Mara de la presse azana pour no sa musa ndenge zala ato sa bongo na commune ya Ngiringi maison commune na Ngiringi bisika to yeko zo mo intervina moko ba sportif o aza champion o akobunda bitumba kala mingi te roye ba on vraiment kana kati ya chaîne ya biso Podcast TV donc aza bongo na champion Issa Kayembe donc Montréal Josué Mbungu so mo ezoko funa plateau nanga balandi ya biso Podcast TV ba mo na invité nanga lelo pour ça pena plaisir pour na bi balinga vraiment kolanda émission nanga pour makamba bien des ala merci beaucoup à Montréal pour Moussa qui tourne ndenge zala ko ça pena Moussala ndenge notre boss Ronnie boss live alinga vraiment ndenge Yannick Malunda malinga pourquoi pas ndenge de best Congo alinga. Bonjour champion. Oh bonjour mère. Bonne santé. Kimi ezali na nyo comme pona zoyo danger yebuka mikolo préparation zolega makasi temps eza muke donc voilà. Merci beaucoup champion Issa batebe bazana pour ça baye bapena vrai non ezaka nani. Ouais comme on ngai vrai ngai eza Issa Kayembe Jo. Ouais non ngai wana bat ba monika champion Issa parce que na yoke ba musubu balobaki champion Issa zalaka na ye joueur ni netinda rotika bale okota mrambo ya box. Ouais nazala boxer nazobeta pe bale voilà ezaka na jour moko masa nanga kabamba Chris benganga tokota ko mama box na tali na bima bato nyonso na obeta bango nempo na abandona foot à se concentrer na box voilà siko depuis koma boxer au sein déjà combien des années et puis au bandaki formation na ya box na des alaboloba bino bolobani na club nin voilà ouais Issa Kayembe lelo sur les rings. Azan a 22 ans sur les rings. Voilà. 22 ans, wana bando sa da compétition. Banda box na ngai pa coach ben kana ngiri coach na ngai wana tout monde wana. Voilà. Banda que box Aja Muke. Très bien. Aja Muke en 2001 déjà Issa da champion de Kinshasa. Tilelo. Siko champion Issa a banda box depuis 2001 Tilelo. Ba bon souvenir ni no so zwa depuis Kota Penda Makambo. Ouais, mon souvenir est que la minute Issa Kayembe, un bon lourd au Congo, voilà. Champion du monde, champion intercontinental WBF. Très bien. Yamutu Yangwana, malgré Rwanda na Congo, c'est la première fois champion du monde na boxe abimana Congo. Voilà. Congo. Ingi babimaka ke libanda, tena ba manager abimé ngana salami na Congo. Voilà. Na Congo. Wana mona bongo champion qui fout na Belgique pour pas remercier champion Lisopo na Londres na Londres nyonso do wana champion moka Lisopo champion Issa na zongi bongo na lisusu parce que bato belé balobaki ke champion Issa laki na combat na Yuri mais combat yango to comprendre te bakomi ko poussa ngo neto yoka ke Yuri nde asenga ki yo alobaki te tikelanga moi temps pour na sala ambiance mingi donc na zongi ça se moral bien pour na yato bunda na ibite so solo to elokuta. Ouais, comme ezalaki tellement rataki na mutema mabe voilà ya bakonzi misusu amboko
bapusaki yango et comme na niveau mwana ma ya koki lisusu te à se distraire mwa ndambo donc ya solo mpenza ko sikoyo mwana ma ya sengi bapesa 6 semaines voilà à se préparer yango bapesaki à se préparer donc kala mingi te awa donc na semaine tobanda déjà bapublicité ezobanda et puis bozozwa date ya vrai donc champion iso oza mpena trop sire kende eza na mpena kokwea oui na trop sire et puis nayebisaki bacongolais bazala na confiance na nga voilà na suka na kanda oyo ya bakonzi ya mboka bandoluka bambrie komba na nga yuri aosala derande te abete kao boye ebele azwa kao na deuxième round mais déjà azoloba deyake te akweya boye nga siku naye pano nayoki suki obete kao na minute oyo toyebi te seke biso so toyaka totalaka komba ndenge eleka nazoyisa bana kine bacongolais nyonso bamura box box eza tiktok te bajoueur azosala na tiktok wana na balema soki na bacomédien na ye donc box ya tiktok te box ya makambo mosusu journal tozala biso mibale na arbitre ozala wana nga po akabola so po ezwi place ya mabe mais bitumba ezala biso mibale donc box ya théâtre te voilà champion Issa faut que tu na mozindo mpe na vie privée non parce que to boni champion Issa abala to azana bala to ndeni pour ça la paix bien makasi faut pas ba vie privée non parce que vous avez déjà champion oui au teka déjà face au yebana faut to ba paix champion Issa za bana combien champion Issa bala to abala te champion Issa bala champion Issa za père de 4 enfants très bien 2 garçons 2 filles champion Issa za fonctionnaire à l'état champion Issa za champion intercontinental WBF. Donc, on a des vie privée à champion Issa. Champion Issa banda au banda makambuya. Depuis kota comme sportif, comme champion, déjà aux occasions que ne peut banda RDC, les tambours kamindele, au bout de compétition gagner pour y. Oui, on a la chance à obtenir des pays Afrique presque en tambol. Voilà. Tambol va pays Afrique presque belé. Je suis champion donc tellement na linga mboka na ngai mingi yango natika na mboka na nga tozana yuri wajane yuri wana to voyage na 2009 tozana na Cameroun Jeux africains ayebi oyeleka tozi chance à okende Île Maurice ayebi nazi chance à tambola donc na boxe amateur na tamboli et puis je suis vice-champion d'Afrique champion d'Afrique centrale donc na boxe amateur. Et puis dans la boxe professionnelle, je suis champion intercontinental WBF. Champion d'Afrique dans l'année nini? Champion 2009 déjà, nous avons vu champion d'Afrique. Très bien. 2015 aussi, nous avons vu champion d'Afrique. Voilà. Si quoi eloko nini ozoyebisana batu nyonso bakoya kotala na combat na bino na yori. Donc message no kopesa bango message no kopesa la bakondi parce que toyeba bino côté sport ezalaka mona te mo ba détourna ndenge to mona ki bongo Martin Bakole ata yoyebo za sportif oza champion mbongo azoki $100,000 et bunda combattre babino nyonso wana PCR tout ce que de quoi la bino parce que bino côté mbongo ba komi ko ça moi parce qu'on libérer donc message no kopesa pona wana merci na moi yo tangi kombo moko ya Martin Bakole les lois en combat na pesi bonne chance nano. Voilà. Na combat à lelo. Et puis nazosenga na bakonzi ya mboka oyo sport ezaka moko te. Très bien. Ezaka sport na Congo ezaka foot te. Voilà. Biso nyonso to ba sportif et puis ba sport a combat ne mtetombolaka presque drapeau ya mboka. Voilà. Na RDC na foot to tikalo bima champion du monde te. Très bien. Mais na boxe to na ba champion du monde na boxe. Donc nazosenga na bakonzi ya mboka batalisaka misu pe côté ba sport à combat nyonso donc po yango ne mtetombola kutu drapeau ya mboka koleka foot. C'est ça. Sikoyo nebi ke babo ne biso nyonso ya biso podcast TV boza vraiment possible parce que tant to yebisa bino ke bo sabonaka po ba makambo bezo ya to ando sala ba jeter bozo mona ndenge musa ezo kende car parce que champion yondo zana au format pe ba petit mususu to yo zaka pona ko sala ba makambo na yo wa ngai nazana club na ngana na micho club moto club na nga place na uta mais nazana transfert na ngana avec club. Très bien. On n'a pas Adolphe Katende, de Nazawana donc. Nazana nous avons capitaine avec club. Voilà. Nazala capitaine à club moto, nazali transfert, yo salanga transfert na avec club. Donc il temps wana pour former na été parce que nazana compétiteur. Voilà.
un compétiteur jamais a sa leçon. Vous bando sa leçon, bando raisonner trop dans. Voilà. Ils en attendent oyo na casser carrière na ngaso na katiango soki boxe ezala bien pour l'avenir na nga un jour na aux entraîneur. Sikoyo parce que za bandeko musuki bazana poussa basa pe sport. Baza poussa ko basala pe boxe, musuki za pe poussa ça la judo ça la ba sport za belé et senga nini pour akota na kati ya club na bino. Ouais, na club na biso ezaka sokoye. Okutani na entraîneur na biso. Voilà. Okomi bafutaka. Futi mwandambo et puis bando yekwisa yo. Eza classe. Voilà. Bafutaka mwandambo après ko futa bandeko yekwisa yo, malin beti. Comme un grand champion le volanga plus nga kutu. Et puis comme un grand champion. Puis nazolo balisusu na ba oyo balingaka box mingi. Voilà. Baebele kala mingi te na boxer na club moto azobunda kala mingi pete. Voilà. Azobunda ezali 4 eza na station ma campagne wana. Baebele batala ba qualité eza. C'est ça. La qualité ba comme on a Ibrahim Kabantu donc. Voilà. Arobunda biso surtout zalana toke to appuyer. Voilà. Et aussi mba. Les champions de Kangyo pe na bisika entraînement de mono na ba gante poso ba gaza ki ngola ki biso ndebo takalo batalo boko boy. Ne ba sa ndeni. Pour ça pe biso bien pour l'ex ba boka lo boko pour ba bona biso nyoso biso podcast TV ba sepela. Dans jango moni jour to zoaki rendez-vous na ça que ya na char pour mona. Comme on a mamunyo sondé les kakama. Malheureusement, aux oigi tenté à Oyame. Voilà. Ils ont bali bosso mais ils ont soukate. Kalaming te so bapesidat. Voilà. Na osala aussi to wanda oyepena. Tout ça l'émission moi bien. C'est ça. Olaxi batu na qualité à boxe ngo ba komona. Très bien. Pour nazo promettre bango baya jour wana. Voilà. Ba ko vivre Mohamed Ali na miso. Si on a minute date fixe ezali to tozobo tatoné ka ne bazo poussa par exemple na septembre bazo poussa. Kalaming te ba pesa date fixe. Kalaming te non, je sais que c'est le 12 novembre. Mais confirmation fait ça la semaine on est to bandila na week-end. Pour ba publicité fait banda. Voilà. Publicité fait banda, il faut ba benga eba tu na EP c'est bon. Pour y azad yem to matali coloring. C'est ça. Donc tous abiso mbale. Nga itemana mesana kisasa na nga na se supporter. Na zai na moral na nga likolo pona bima muna oluka. Voilà. Mais hier a comme Kishasa amoni minda Kishasa talande Félix Tshisekedi abongiseli mboka. Vraiment. Ya tika mboka boete. Aya kuti mboka donc azondi mateke azana Kishasa donc à perdre totalement. C'est que champion Issa secret ya makasi na yo ezarani. Ouais, secret ezaka ko respecter régime. Très bien. Pour respecter régime kolala et puis respect. Comprends les athlètes belé babima na mokili. Voilà. Azan entraîneur na oyo era moni ki akomi Issa a changé entraîneur moko boyo. Mais ngai o a forma nga bana na zaki muke. Si lelo na zaka na e. Très bien. Na kena transfert. Pour ça peut bien. Ouais, comme on a coach Ben Kabundi. OK. Coach Ben Kabundi yem ta formanga si lelo na zaka na e. Voilà. Malgré na transfert avec club mais na zana on avait club na entraîneur na nga na entraîneur Tukadi. Voilà. Na entraîneur solo. Na entraîneur Bukasa. Voilà. Et puis na bazo préparer nga sous c'est pas coach Karamba. C'est que champion Issa ozamona komini. Ouais, Issa zamona ngiri na veni ngiri. Donc awagago. Na zamona ngiri na veni ngiri. Numéro 130 na ngiri on a deux parcelles, 130 166. Voilà. Champion Issa mwana ngiri à s'entraîner à paix na maison communale ya ngiri. Donc ils appellent message mo il y a bien makasi sikoyo est-ce que na bano boti mwana moko pe déjà oza ko coach esprit na yo. Mwana moko nazo coach esprit na ngame te parce que boxe la passe na mboko. Ya solo. So mona ya zana la latie kimono. Asala ta judo. Ya solo. Pour boxe na limita ko kango po boxe la passe. Yo ko kango ndeni. Na yango na mitu na parents wa tindanga na sala boxe tindelanga nini. Vraiment. So bien na eba ke boxe la passe mais na bandango te pona bandana perda batan nde na supporta ngo et puis na comme grand boxeur. Sans quoi moi na ngande na linga bana nga mingi bo.
na ba sport amboko mwana nga ko sa boxe ya solo jamais sikotango kotaki kompele lo champion iseza ba ni okutaka penza déjà baza ba champion za rappel air moboté atoko lo babona katsa mutemo obate mutwana a makasi mutwana peso na salika erreur bwa kwesinga ngaya na ye na club moto zaki bela amasa nanga tizon kuyungana tozana ba ardi manto voilà ba sikal ba cap nanga bivens to na champion kaleka bangonde to zala ba kaleka ba former biso voilà kaleka ba cap bivens donc bazo beta biso ndire. Très bien. Après, tu as un esprit en haut, tu as une compétition. Tu as une compétition, tu as un grand. Tu as un grand nyonso. Oh, il y a ça. Tu as un grand nyonso. Oh, il y a un beaucoup. Yo ya na kisité par hasard. Te na kisité na ba ina mpepe na nga. Comment oyamba la moko na bene na mikolo kuti na musala. Na ba ambition za na ngo era ndo sala bon ça ndo ba ke faut ba tanga nga monde entier. Lelo Dieu merci ba tanga nga de monde entier. Donc Dieu merci batanga monde na beta bango nyonso nako bando tanga bango na bakombo bango tout baebi ya solo oh mère na Kinshasa ata yuri wana ebi na beta bango nyonso yuri to kutene na équipe nationale ba 2009 wana iba masala so moni elongine koma vilaine ngwana na beta trop azoka pe vilaine ba muta bota na nani na ketchup o témoigner mo na TikTok muta boti mo na kitoko bo makosi ça vilaine to iba yuri na Kinshasa ko bota na momi wana mais azo réclamer azo lela bi motikele mo na ye wana ya ba théâtre ça na TikTok oh ya solo oh na ba niveau ya ba Kinshasa ba théâtre ça na TikTok wana donc je ne peux jamais kondimage mwana ya fali akoma mwana ya so totali bese yo za warrior rien à warrior te ngana warrior te nga warrior te ngane na abo isa biso to aba clan wenge très bien nga warrior te warrior baba warrior nga za warrior te na lo par rapport à vérité voilà est-ce que yuri pena na bakisha sawa daina bani fa ba momia na banana ketchup pourquoi pas ton mobali azam mobali bien sûr azarambongo yebi vu yuri ando yebi vu yuri ando azo na bakisha so yebi angote yuri azam mwana wa yebi biso do ada ba isa yuri ayo ya yuri ayo bimi ba 2008 ya solo 2008 wana yuri azana nana sali komba mo te kazu ata $100 ba 2008 na bunda ba komba ba dopel mo ba dopel ba tournois dopel so bundi ba pesi mo 5 kazi ya masanga so gagner so sanga akoma na niveau te ba vérité na loba mais na moni bwana guerre de sport makasi mukolo ngweza ba kao mama mukolo wana Congo comprendre que ya un lion na Congo parce que ba konza mboko ba pesa biso valeur te voilà donc na kanda il faut na bete makasi po ba konza mboko ba pesa biso valeur ba toto vivre na Congo c'est ça donc soki na zaka libanda mais lelo ba 100,000 ba misu bazwa mais nazwa tant que na vivre na Congo et puis kaka net ka baloba ke ni les prophètes chez soi voilà c'est ça donc yangwana mais champion Issa ndingo zawana de po banda pe ko bunda ba beto da combien de fois poza muntu ba ko isopeka ba ko isanga te bana anda ko bunda nana pola par kaote voilà nana pola par arrêt d'arbitre te na ba komba nga pona nga bana anda ko bunda eza ba komba misusu vandi pena botali kombolo bite Issa gagné combat ne mais par jalousie ya ba arbitre na bandenge ba tomboli musu loboko wa bage na pola banda Issa zala na 3 défaites. Très bien. Défaites moko na maro Issa dit qu'il y a un bétail. Défaites mususu na ono ba via mikolo na kuta silering. Première fois na bétail ba pêcher victoire penga mona toyozongela ne 3 combats na bétail ba combat na nyonso. C'est ça. Toyokuta na mule ba mbilo. Alaka katangi ba toyebi ada imbattable. Mutu abétail za Issa. Nani combat moko ba pêcher victoire moko donc ba bavandi talaka na organisateur Serwana na mukien Serwana défait munda biazana na Inter comment na Inter atu batomboli ba chebo nemgolo père abotanga yusanga tie devenir un grand champion voilà munda bi o apesanga organisateur a combat tomboka apesanga bambongo donc encourageanga na ba défaite à part wana na ba défaite mususu te kao na vina nga po yazo ganga kao na vina nga tikalo ya te puis ngai dona nga za ko beta batulu waye voilà
nga batangisa ko beta ka batulwa yuri donc mutulwa ye ba muscle et pas bon yuri ndazana penza champion Issa rebete bakao mais biso tozo ki la yuri c'est comme ça nenga senga ki otigele taona et marambo ya sali on a champion Issa mati bakao no moni na vie ya motu ba tout peut arriver voilà c'est ça tout peut arriver akoya pe boyi kawe ekoya mais na journée à combattre ya te parce que nenge ngana sportif voilà so quoi il faut popula c'est ça so quoi otika la kana c'était mais là je vous assure que yuri ako kate na lo bano ke ako sana nga 50 ako sate c'est que aibi c'est que oyebi pisiko za kani na loba ke oza mo eloko Welo mobo olinga to loba parce que oza TV parce que vous avez trop sur na makambo est-ce que bike babilo kwa ngwa mokili oyo batu bakendaka so tali batu nyonso ba vivre ba evana ba babilo kwa na yozolo ba ozolo lingotanga kombote bakenda musika te très bien na beta carrière parcours à carrière nanga donc banda 2001 nazada Issa sur les rings til le 2023 toké 2024 j'ai combien d'années sur les rings donc il sait que biloko wana so na simba ngo tamsuna liboma tamsuna kata carrière mais vraiment ngai na botama Issa na botama na famille musulman biso to banga nzambe oya solo voilà na la soumit elingelo à la soumission d'un seul lié très bien champion Issa aux colonie ouais ngai na za école à boxe école à boxe na za école à boxe boxe mingi ya ba boxer nyonso bazaka bana yo yebi soto ndo tanga ba mamba shak tokei ba belchika voilà tokei ba makabu juniora tokei ba bakole o na pesa ba bonne chance pona lelo ba bakole nga zozonga kaka marté pona ni aliaka $100,000 wana combien de demande ti lelo parce que moi que za ko mutu na yo wa vérité wana na zoni bona yo lisusu aza mwana ma ezambo mboka bao bazoli yango illégalement wale bongo ye mwana mboka si yo pe bosoko ça pe bon pour te ngana ko sala te ngana kona méritango pona zo yango donc voilà ezaki mbongo balakaki bapesa ye pona préparation na ye il avait préparé kombango ezaki te après ayoza komba mususu ase justifia pona mbongo wana bunda komba mususu aganya lelo isusu na pourquoi lisusu aza sur les rings lisusu aosala un grand combat voilà oh non lobaka bonne chance c'est bon on est commis déjà champion Issa oza papa bana c'est quoi arrivé que moi no ba beti place mobwe réaction aux andeni oya ko bunda to osala ndeni en tant que sportif na oya bunda net yazana Jojo viens dernièrement na clan école na wango ayawa lino elongwe bamundi oui c'est mon fils ah bon félicitations era maman na bango na bi o mazamwa mbali voilà mwana mbali il faut aller kana betape nyonso o makende na école na bi non je papa voilà na okende na école pona sani na soana tonine atika c'est que aux amis te maman je supporter parce que d'ailleurs que les sportifs nous soit à la raison ka boita ou bitu maman na ba au moins ba milange panzani mais ba bouquer le mwana ligne aux maîtrise mais faut en maîtrise et ça là pour ça ba maîtrise te nazolinga ko lakisa yeke aza responsable voilà atanga na zate ayeba ko se protéger très bien so siko mwana kei basali ndenge wana yo papoye donc oyemba moko oya otomboki mais alobi nango okuta bana ngo pe c'est ça po ba classe moko okuta bango pe babando sola voilà donc parents ou aza sportif voire même na ba foyer na biso tobundaka te un vrai sportif parce que sport ya bien voilà va même chez lui à la maison net ba bo batikala mona place so na na mère na ba to so na ba mona te c'est que la nos années compréhension kaka degré à compréhension na mokili et puis sport eza oyo babengango discipline c'est ça comprendre discipline siko mutu yo za na discipline yebisanga eloni olekela c'est que champion Issa en dehors ya sport na lo bunda tata na quartier les ala ke bituma moi tata na famille rien na balabala rien balabala rien depuis banda carrière banda carrière na zaka na Niger na kimuke e bando le kanango mais na komo kola parce que moni erreur musu ezaka na mokili ezani il faut retenir mwana na club oyo monike entraîneur aza responsable très bien
entraîner à mukolo areson père wana aza papa tala nga zwana monique age moi na ngande yabo de age azwanga OK abandanga ye tina kola pona famille na biso eza rebelle ba père aleki nanga ba père nanga donc bango nyuso bazana club très bien mais banda omemanga kande na omema yeboye mais nga na boyi nanga sa boxe po eza mabe mingi agenda otika na judo sala moi judo après ye moi yeba sport pona mais nga ina websa ye mukolo mako te sa boxe po eza mabe bon sosko habité bon papa na biso pena za bina sala boxe nga pe na changer na azu ba décision na au pexi te posa mutu na mwana za likabona na compétition na websa ba conséquences et puis soki akolinga yango mingi po kombo a père na wange bunga te wana ezala ye moko na komeka oyebisa yango so na moni kalinga yango mingi wana na sali effort na tindi na poto tango mosusu po mboko bapese valeur c'est ça po soki ka nde biso tosi sa carrière na biso là je ne pense pas vraiment le chef ça nga pe na moni bien kimono ko ça moi spectacle ba comprendre que te moi na champion à la judoka c'est bien maka ezana mukolo ndengo ya bo tozani na char ozana temps oya ozi entraînement na ye ozi entraînement papa na bango o comprendre que mwana pas olanda ka balinya père na bango mais na sport mususu na websa ye kombo po azando inanga ye pe kombo na ye pe Isaka Embejo ka lokola papa na ye mais que Isaka Embejo moko abimi na judo kitoko makasi mais ba no pa basi pe est-ce que moko pas déjà au côté sport to linga te ba ko sport linga ko bango na linga ko pone na linga ko te na linga te donc batanga chiki na bango bien nde batanga un jour va pona ba na sport na linga te na nga moko ko ndele nga na tike na tennis de table abetaka tellement na Kishasa mobimbe la kana bandali musika wana nde na bayana nga na bisi tanga classe pour ndolinga tennis de table man voilà natali ka temps donc il faut na utabulo na zo ena genda otika edo na moni esimbate voilà merci beaucoup nabi ke boza vraiment belo la émission na biso boki ndenge champion isa to coach pe na vie privée na boki ndenge a tangeli biso ba ndenge vie privée ndenge kendaka ba norme na ndenge na vivre ka parce que za ba sportif mususu oromona loyenge boye na mwasi ne kutu bazo beba na lelo ba bongisi lo ba beba ni bana so ba beti bango ka yefa ke ça ba désordre boki ndenge champion isa azo vivre ba principe na yo moni ozala kaka makasi siko to monde déjà ba signaler champion isa faut côté boulot mais bi ki to yambo lisusu à la prochaine émission pour ça la pena bien moi message moi kilo et ko sala ba konzamboka bien et ko sala ba fanatique na bien moi ba dédicace na ba camarade nyonso ya nini Ngiringiri wa famille sportive Ngiringiri wala nga pe na pesi ba mbote kaka. Merci beaucoup. Na pesi nanu merci na yemoko mon manager privé Adolphe Katende président ya Boxing Club. Na pesi merci na Miss Adolphe Makutano Mokonzi Afuna. Mokonzi Afuna moi to tanga numéro ezate po masola vote ne bandite mais funeza na simana yo Miss Makutano. Apesi merci na yemoko mokonzi ya famille sportive maître Shodan maboko pembe likambo na motote pesi mbote na maître Chabani Ekanga pesi mbote na Sadam Mboyo le CG pesi mbote na champion Tizon les disciplinaires apesi famille sportive nyoso mbote puis na lobi mes condoléances na famille Tony Elela voilà parquet général courage et yakanango eza makambo nzambe mutu apesaka azwi po masa na biso Tony Elela oti perdre maman na ye mes condoléances mes sincères condoléances nabengisi bakinois nyonso kana mingi te Adolphe Katende azopesa date ya combat dans quelques jours bomona ba publicité ezoleka boye belé na ko présenter les bino meilleur spectacle ka ndenge bino mo boye bino mo mutu apesa combat mban lourd au Congo voilà boye belé bomona ba meilleur spectacle et puis journée na so zangi autant na TV ils en a sentiment il faut y sur place au visionner au visiter un spectacle moko au mona na evitant
il fallait mettre un entraînement Vraiment. un mon un spectacle en me talaka si c'est l'entraînement à la prochaine ngamo no ça tout na benga mer voilà oya pena na matosi bomoni ba qualité mambango bo comprendre. C'est ça. Merci beaucoup. Voilà, très chers amis internautes, merci beaucoup Bozake Bela Rolanda Biso, la chaîne Nabino ya Biso Podcast TV. Na pesi bambote batu nyonso bazwaka ko partager émission na hôtel émission partager. Na pesi bambote na ba boss na biso. Ah toi na ba boss. Donc on a boss mais ba boss Yannick Malundama, Ronnie Boss Live en Angleterre, wala mona Jeking cameraman Anguya. Na remercier cameraman nga Oyazui Azui vraiment il mange à Kitoro Lelo Josué Mbungu. Pourquoi pas ne remercier base les amis d'Elmara marche de santé Zamoro le 26 novembre. Donc on a un invité spécial les Patrick Bekam aux alana biso nyonso na pesi bambote na invité ngata champion ils sont zangate na pesi bambote na famille sportive ko ngiri bo l'équipe vraiment belé ba maître nyonso ma pemelo bambote bo s'abonner na Biso Podcast TV nyonso za Kitoro makasi et que to kuta à la prochaine émission. Forever grateful, I'm counting my blessing. My way to begin cause the leki mingi. Ikolo na seko lekaba. Ute bande bisitu benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai. Osali ya kokamu oduwa give in exchange koma ko yengi sangai. Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai. Give to Caesar what belong to Caesar. Ya bisolo kumu to pesa nankolo. Obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda. Okomisa njoto etonga makamuna koma komona kokamwa. Ebande dipesuka nyoso tosenga ka esi osala. Bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga. Ya motuya yo pesa nga oferi nzambe tata. Esengo nanga ya libela. Moninga nanga ya mutima. Matoye yo kimiswe moni. Minga kolobezati Otemezate moi misale monani Minga kolobezati Touti musika essentiel to komi Minga kolobezati Ya kolobezati Minga kolobezati Matoye yoki miswe moni Minga kolobezati Otemezate moi misale monani Minga kolobezati Touti musika essentiel to komi Minga kolobezati Ya kolobezati Minga kolobezati